Bonsoir à ma fidèle news avec une PC News Nabi que vous êtes belé Rola Kavena depuis quelque part Mbotenayo voilà Fiston Matiamina Mbotenayo na compagnie que vous a déjà connecté bandeko baza tellement belé na PC News ko bomba secrétaire tant on se connecté au moni makambo bien pour ko bomba te expliquer pe moninga que site mo weza wana esika bien makambo bezo za tellement belé moninga passer à se connecter et ça la bien makasi à s'abonner partager na baninga mususu na minute bango pe batala ngo et ça la bien makasi encore une fois de plus bonsoir et bon dimanche na bandeko news tout ndenge to lobaki PC News to kitsa bino Congo sans visa sans billet makambo yango tout ça la dans cadre moko VIP espace mer rouge bar resto boîte de nuit nous sommes na katia malgré confinement mais autorisé biso du moins to tourner émission c'est votre émission que vous aimez bien para nouvelle formule mais avec sur internet na bokasi ya Tita Kinzaido Moniz la clé universelle de la banque via zopesa makambo se kopesa bazoya ya ebele mais ba paiement pour bazalaki depuis kala basala yelo te biso toye na mopepa sikarola kavena na baki mbote na yo Fiston Masiamina na compagnie goza branché mbote na yo tozana papa biscuit des écoles to pourquoi qui na terrain local à mon anité kasi na bio sonnet to juger des écoles boni ça calme sanango merci tout d'abord pour l'invitation et puis na jo kepe ma solo na jo pe trop mais internet non ça va c'est bon on est ensemble bandeko basela ki hôtel Medellin depuis jeudi déjà ça qui ba publier déjà photo na yo ça qui peut voilà ba commentaire ba bazo zela ba mona ba chope na ba laki auto mona que laki non c'est ça na katwa ba zela ki benza ba mona papa biscuit des égouts na bita tisiko technique nezanini poza aimer par nzela tozo les gars ozanga ka c'est dit à quoi bon ça dit juste que au monde tout d'abord ngana lobakango pour être aimé il faut savoir aimer donc voilà c'est un peu ça tout le monde kango même mutu azana tala mais soka za bien tena batu yo kanisi muta ko betelo maboko me bobeta na ki makofi lobe donc il faut être bien avec les gens et puis comment on a nyonso ko koma pe aimer Dero munene boyana ni yo bien mon no oye zana ngona zo chaka ba vaccin en coronavirus en coronavirus ba maladie zo boma coronavirus kaya ngona lo ban coronavirus zo boma trop c'est trop voilà bande ondeko bomona ki déjà non c'est salamaki avec biscuit des écoulés yi tozane déjà tozo meke un peu il faut mon pèse la vaccin et puis on a zo pèse encore kaka bana basi tango chebo ye o cheko tole na yana bibero soki na chuki kaka boye tuwi tango na zo bimsa kaka le pabo yaba kan coronavirus c'est na zo benga ngo checking c'est que yo sali ba recherche na ndenge na yo oui quand on est docteur par accident il faut faire des recherches ba recherche yo sali docteur par accident ya monde qui ça bien ngo soko sa mwana mwasi opesi kaka sima soki na tubi en coronavirus c'est bongi oyabi komba kesa ngoni nkulu tumutu doku do sopu ndomfu ngolo moloko tungono longolo l'OMS ça bien ngodi nani l'OMS Organisation mondiale de la santé l'OMS bon lo waneza maya messe salini l'OMS l'Organisation mondiale de la santé ça ibikisio oyo créé non bango soki na lobi na loka bango bakoloba bo voyager le monde il faut avoir pitié de l'humanité yango moni na bombi nanu na zo pesa ngo c'est gratuit au pays de soki na moni mwasi taba na tubi yo yango voilà allez-y comprendre ce biscuit des écoles là de baki qui peut se news ndi makambo ndeko seka mikolo za phase ya ko seka phase mfiko ya wana yozela ba uyimba si ko batu ba olinga mingi faut pas pesa merci na nani bon tout d'abord il faut dire merci à Dieu za lobana no merci et pas ensemble pour ye moto apesa ngai bango
et puis faut que loba kaka susu merci et pas ya batu nyonso yo bachaka maboko pona ba makambo parce que c'est pas aussi facile et puis na linga kina bosa il faut dire aussi merci et pas na yo moko présentateur parce que sans toi ngana no na lekana internet donc tala kutu ndenge na lekina internet na Facebook na komo kota gratuit théâtre ozola ngwa ben wana ya théâtre wana iski comédien ibandaka ndenge ni circonstance ni comme ça comédien pour être franc ngai eloko mais minga tout d'abord na théâtre sanano comédie na ngai comédie na ngai na quartier déjà poto salaka quartier moko na mutu azalaki kosala théâtre ye pa azalaka se déguisaka neti babiso boye mais na quartier mutu asekisaka mingi koleka ye ngai ye moko atale yo ifona memona no na groupe na biso kepe tokenda kuna na groupe mais en tout cas nouvelle alliance na matadi il y a président Biki Rouge que son âme repose en paix puisque autobala kala mingi parce que muta autobala baloba que son âme repose en paix et remariage voilà tango yoko na matadi et après okitagipese et puis on a matadi kuna tango na bandite ya te puis na jena kipese kipese ndanto kangana salaka complexité kipese nde salinga oyo ngana zalelo na uta matadi na bandate ya na matadi mais pona kende matadi sur le plan artistique c'est kipese donc na so évolue non kipese ntoka yende fashion na ngai ngoma kipese za ukotumela ina troupe ni bo tango na yena kimpese del mabeso bana ya ndako na to yena kimpese na fandi na ngana ndako na yeko kutana na ancien collègue qui s'appelle na yebite son internet ba yebi ba yebi te mulubi kombonete to rebende siko biloko bo soko koti na page qui pese te moyo monte biloko bo exact donc après na yako kota na groupe ya awa ya kimpese pour ne pas être ingrat ya chanti mbenza soki na internet ba yebi na kota na groupe na ye tellement bango ba na yo atena ye na kende na nga lecture ngwa ngwana c'est ça na yako kota na groupe c'est trop dire la plus facile hier azala ki pena tournage ngana wuti na nga classe quand je fus élève au lycée Nzumba na wuti classe na uniforme na nga ya lycée na zo yabo na moni bango ba se marquer nini otenga na sala groupe nini kaka ote tozo répéter boye ndena komo collègue no kala na matadi collègue ya kale puis déjà grand frère puisque na kuta ye déjà chef de répétition na mouvement oyo tozala na ngona matadi et peut-être évoluer dit to je on a yoko kota pena groupe na ye tant que grand frère po yo poko kola pena ndako grand frère na yo abimi teacher oyo babenga ka teacher donc voilà jusqu'aujourd'hui pena sala pensela na ngaye pe mutuna mutazo siata na côté na mutikana na baboni relation kana no baboni relation ça puisque toto soana dernièrement to soani trop baboni relation ça mutu kuswani mesi wani baboni relation bon ce qui mutu soana boni relation te boko soana ndenge non DJ il faut qu'au moins il a vu il faut zala na boni relation na mutu po boswana siko ngana yo soki na sala kana yo boni relation te tokokuta na ndenge nini tokobota na ben compression ndenge nini tokoswana donc soki to swani c'est que to sala ka boni relation boswani après bobongisi les amis entente to swani et puis to bongisi voilà ne bonne relation boni relation c'est trop dire mais mutu na mutu azala ngambo na ye soki pe to mona nina njela artistiquement on mona pe na kozo pe longi na chepe kuna na leki na ngaye pa leki mais sans problème tango oloba boye soko oloba bo milati okomi penza biscuit des écoliers okanisa koza lokwa nani okomusa lokwa nani bon pour dire kokanisa ka lokola nani c'est trop c'est ça le langage voilà mais pour moi c'est trop ouais donc ce monde net ouais donc bongo mais ouais tango na sotala vie de loin en tout cas aza magnifique parce que moto pesa nga kuya tête nga même na matadi tango na zokola bazobenga nga ya de loin po bango nga na kobenga ya sankoko
bazobenga ngai yadelwe me natalaki nini nakozwa tona ye te puisque ye aza déjà do aza nzambe ya tonalité na ye do aza nzambe ya kiboye siko ye aza déjà alenga pena yaka na babiloko ya ayona peut-être il peut être jaloux parce que c'est pas facile à faire au monde yango monaka na yaka na ngana boye na tonalité ya batribi parce que quand je parle comme ça il faut muto comprendre wana zoloba muyombe wana metangu mususu moyena zala ka muyombe mais peut-être pena za muyombe voilà bandeko bayebeke na yo kusika kozala tellement ibeleni na miso na isa yo bandeko baza connecté lokolo eloko mosusu Briel ndongala mbote na yo ndongala Briel mbote na yo Fiston Masiami naza connecté mbote na yo mituri ya ba l'éclaireur mbote siko zali Lisette Mbagi soko lingoli ya Congo na kati ya États-Unis faut trouver ça wana Lisette Mbagi Lisette Mbagi no ye dernièrement utolamba un beau place ali 6 na bakimpese yaza kana États-Unis siko wana na yo kama solo na ye pa Donald Trump kasa sala na Chateau Rouge siko babenga na yake akeko lambela Donald Trump bizangi bacha ibu Donald Trump alobi lui il faut le chasser donc Lisette Mbagi yaza na États-Unis mais soki yolingo lia tango zoli zo raisonner ça na Congo il faut umona ye c'est ka lamba kana bitoto azama kasi na biloko pondu madeso aidi sambo di bon bande baza connecté belenga non sepela kutu to lexa mota mobo ya koseka pour betelanga lisolo ba bioza mettre na mambo aussi bon merci pour na titre bon ngaya ntuka pona kosekisa moto na intimida kande ozomona neti to za pembeni na bimiso lembeli na zo sexe soko sekite na chubi donc nazo braquer yo donc bana internet vous nous suivez faut kuputu bozolanda biso na poto bozolanda biso na Afrique bozolanda biso na Océanie parce que poto c'est Europe Océanie c'est l'Océanie Afrique c'est l'Afrique l'Amérique c'est l'Amérique si ko constant yoko sala na ba elateli ya trace souvent bana basi ba komi kolata ba linete oyo ya minene bazolata ba linete oyo ya mbunda sikoyo ngana zalaki na place moko ya distance na moni jeune fille moko boye tala ba linete minene siko ezui a 300 mètres na zotala na lobi wow mais quel écran ya tir Nathalie 400 mètres na zotala créative na bi wow quelle belle paire de lunettes wana na somona ba lunettes na miso pour ça ni 200 mètres wow quelle belle paire de lunettes pour ça ni moi quelques mètres Nathalie nzoka salaki na ngoba lunettes te salaki maduso zolo Nathalie quel genre maduso zolo zaneti mutalati vie claire nje kotala non c'est le monde qui parle comme ça donc yango mona ba anglais ba loba bikwanga beni binrombe kwa di bedi fayi me pfuku nkiengo ba anglais bango ba loba bongo bikwanga beni binrombe kwa di bedi me fayi pfuku nkiengo wana lese sa ba anglais voilà et le loba eteke kiri ra premier rira dernier Zambi ngana zo ife tuna bato poto loba ka fra l'anglais ba le joli bikwanga beni binrombe kwa di bedi fayi me pfuku nkiengo allez ce qu'on a français na français qui rira dernier qui rira premier bandeko tu baza connecté en tout cas merci de boza na bon dimanche na yo Briel Ndongala ambote na yo Briel Ndongala donc na comprendre que vous êtes déjà connecté rendez-vous là qui déjà fixé chaque dimanche malgré tout moi petit baso temps allez-y comprendre fao ka vena mbote na yo za connecté bandeko baza connecté bo sunga biso tango za connecté boy partager pena baninga isala ka bien makasi ba mona ka bandeko na bango batika na Congo comment est-ce que bazo évoluer non seulement on se partager na bango mais aussi ba s'abonner na chaîne na biso qui PC News Briel Ndongala moto moko bien nanu na monite mais na sentir que za moto moko bien ambote na yo esigo zali papa biscuit de ngana okopianga ta deux personnes te ya poto na bwaka na zo relation poto Briel Ndongala non Briel Ndongala ye foko benga yona tendresse Briel Ndongala ya za mwa mobali za Briel Ndongala za mobali dina yoki Briel yebina lembi si fast donc soko lula nganjoka jo aza jo Briel do ye foko benga ye Briel Ndongala Briel Ndongala
mbote na yo onga bakisape sur Lisette Mbaki wana mwana mwasi awana mwana mwasi ana États-Unis Lisette Mbaki aibufi yo donc quand on dit que yes ba yefulu ma yakaba ni ma yo ma kios kwani makena bodo wana anglais ya ba britannique aso yebseni bona yebse que un jour to kokutana kasi Dieu voudra so yebse on ndenga anglais na yebse mo english Noé Pacheco yaza na France Noé Pacheco na yebiye très bien azandengeni Solange Mami pas en France bon Solange Mami na France en tout cas na yebite poko mona tozabo in internet tozoloba nzoka yazwaka coronavirus ya confinez-vous restez chez vous pour ceux qui viennent bododa mi kuna na ba cimetière kuna nan mutakotinda ko donc voilà on est ensemble. Voilà, Bouyal Nongala, merci d'être branché, qu'on les maté, qu'on s'est connecté sur notre bande pour que balande la bisognon sur la bocassia, quitte à Kinzaido Moniz, le plein anniversaire de la banque, le loyer à mon anité pour que Boulou Senga qui a zalaté, Yango, Azate, mais Bissoto Zawana, tous ça la boulot pour rendez-vous déjà, et c'est fixé qui. Papa Biscuit, si ce qu'on a au niveau de décevoir, le moment où tu vas se dire, on va se jeter. Non, non, on va se l'année. Moi, c'est un monde de Thibaut, pièce, mon boye, 15 épisodes, papa Biscuit, je suis patron, bien sentinelle, mais l'homme on a tisco. Non, bah, on a eu. Merci tout d'abord pour la réponse opposée. Question à Ngezabon. Le Kambako Sala, la pièce. Au tout le monde français, tout le monde. Et yo répondre dans le sens où il est. Bon. Le Kamba pièce, c'est ça le Kamba soutien. Au monde. Donc, Nandrenga mabete. Soki bino bozana poto soki boyeba ki kimpese ndenge zaboye. Uswaki botuni na kimpese. Biscuit ndenge nini? Tofuta ba mbongo tropo na ba pièce ko somba ba chaîne na télévision na ba bongo na biso moko. Ozomona moko tournage yo moko sobi misambongo. Kolia ya ba artiste yo moko. Ko somba espace yo moko. Siko to sali yango trop. Na koloba teke na yeba ni trop. Mais c'est des neta to komoluka pe esala nini efuta. Okomona kaka mwasa lingio po oza artiste. Mais tango oza artiste tango ozo vivre que trop ozomona tellement mwasa ozomona susu mbongo te et loko oya bandaki kolinga akomi ko yinango. Moko ko yebse ke chéri na ke mwa show moko akende kuna bongo to sala la kongoni. Mais liboso linga ki na show wana. Donc ça que c'est e bandi koluka mwa bambongo. Mais rien n'empêche déjà tellement nazo qui moi petit soutien à soutenir déjà bientôt là nazo ça la pièce oye ko banda koleka kala mingi tena kimpese titre na ngo peut-être ko ça là pasteur par accident parce que nous sommes les artistes quand nous jouons sur les pièces il faut entrer dans la société pour éduquer les masses voyons donc c'est un peu ça mon dit. Donc, merci na bande wotu baza connecta kwa une fois de plus. Bon dimanche na bidonyo tout prier l'endongala mbote na yo donc mbote na yo na comprendre que vous avez branché soko lingolia Congo na kati États-Unis d'Amérique ki mbangu pa Lisette Mbaki kulia ba dongo ezawana makaya ba mbanda ka ezawana Lisette Mbaki mbote na bibele. Voilà. Papa Biscuit to ta deuxième phase à aussi. Tout ça bande bien. Deuxième phase. Bon qui canal presque tellement les émissions internet bazo mbrienga pe awan internet oto solanda yo na bone ndenge nini ngana zote yo bone ka ko komone ko ba komika ba beti ki mpese news ni mo ko bimana chifoni ni mo ko bimana ya rouge ba komi abonné so ba beti wana so ko beta ngaka mbala moko yo poko mi bone mbala moko na olobaki na sala ni moi deuxième phase mo boya aussi. Bon, eloko ngana koloba bana ya poto ya batu nyonso. Donc, les amoureux ya ba internet. Mingi balobaka nini ke. Oh, ngana zali kolo, ngana linga kabongo te. Tunanga pona nini? Tango soloba ke ngana zali kolo. Mama oyo utobwaka oyo alamba ka États-Unis ko. Elisette Mbaki ajebike. Tango ozubi zangi toma desu. Tango chango maji po ochana nzungu oye mataka likolo yango babwaka
do tango solo bana sali kolona sabi likolona somona yo neti madeso oyo matili koloba sali nini babwaki ondengo somona ngaboyo ngasuka tango ba proclama kana class oyo sala kasuka yemuta mataka class do ngana sana nga suka te me eloko na koloba mali solo moko boye bana internet tozala na muyibi na biso moko boye bandako koyiba ba brick papa moko asala ki ko beta ka ba brick mais ayeko sala constant soki asale 800 brick tango ko yana tongo comme 400 brick c'est que na botu ba yi baki et comme d'habitude soki ba fandi kaka boye yebo ba brick maka alors muyibi oyo ayiba kangana moyi non je ne crois pas plus que na travail kana moyi c'est que ayiba kana na butu asuli ya technique parce que balobaka 99 jours ya koloba brick jour moko ya muyibi bongo donc c'est que l'inverse nango papa wana jela muyiba lobi oyo c'est que ayiba kana butu afanda vraiment na coin azela 19h 20h 21h mutazo yate 20h mutazo yate 22h mutazo yate 23h tango batu balali 0h papa mona kaka na coin mwana mwasi ayena ntu ambwanje biso ana ki pesa ntu ambwanje na bapoto babenga kango mbala bumbu wana ezaba mwa ba mikilise ko yeba te ezada afuna na monyo za brancher na bamu bongo soko sandro kipoto eloko pa donc na poto babenga kango mbala bumbu donc oye bwaka ka ba matiti donc ko chape ba brick amona kaka mwana mwasi aye a parquer yango tango a parquer azubi lamba nyonso alongoli emba mwana mwasi do oyo kaka vraiment atan coronavirus asana ngote mwana mwasi moko atonga mame po ya yiba ifalongola bilamba alongoli bilamba mo kola mabrika zotala stende mutu wana longoli bilamba zokende wapi amona kaka ke kina ba brick ye wo azuntu ambwanja beta na arrière azuba brick azokotsa kana ntu ambwanja kolo ba brick azotala kaseni sikotala kaka ndenge sala kamona mwasi azana embobase vous allez m'excuser DJ s'il peut-être soko yo ki pouin ozuka ba solo tal c'est kuna puisque c'est exemple moyebi wana mwasi soka zui brick azochaka na ntu ambwanja azui brick me kote moyebi lambesa alaka bongo tourner ndeko to bakambi non boye vraiment ozomona vraiment ça boye moyiba zonzo achebonde azonso akaba brick azochaka na twaba azochaka na twambo kolo moyiba tel mutu soka sokendela yona ke molili yo pe memela yana ke molili kolo ba brick ye patale ye pa longoli bilamba alongoli chemise alongoli pantalon azui machete alobi ba brick oyo ngana so monela pasi zoke sana muyiba so yiba kango mutakala place mwana mwasi lelo akoyoka azui machete azoya zobelela muyibye jazo belela ka muyibi pe batu pe bazola mukaka moko na ndako muyibye batu bazola mukaka kia komi kaka fara tellement zalaki na bilamba te tango komi kaka tango ye muyi akena sima na muyi do akoma koda yambe lilo boko ko bato kache wa simba moyebi likama ko kama papa na kuma protéger moyebi botika moyebi nanga boza ba jalo bino pe boloka moyebi na bino tango batu bake papa wana suya azu moyebi wana bi lobi na ko beta 400 breko ko yiba sosote. Donc merci ban internet wana salaki ya bino. Briel Ndongala zawana. Briel Ndongala azana bon. En tout cas merci Brennan Ndongala. Il y a des annonces na yo donc si ba publier photo ya zo zila. Tikoloba. Ouais. Oh. C'est que Rosenga Soso. On s'en va bien au profiter de nos pesa numéro. Tozon na en deuxième reprise mais mi pesa non. Lo oya zana posa ya numéro na ngai. WhatsApp. Ya power numéro ya power. Oya zana numéro na ngai ya power. Neti bata le banda ya mboka. Donc vous allez taper mon plus 243. Plus 243 so biki ya ko sala ba jet viens mon très en danger hein. Si ko soko bosa ni chiffre ndenge ni boko bengana. Prenez le stylo. Plus 243
84 309 27 na bandela po pesa ba jalo mo kande po bangona balinga kate batho ba bandela mamero plus 243 309 27 85 awana tukasoko bengi ngakaka antuke kole soke lekite boyeba ke biso na Afrique na Congo surtout kura asalaka boko sala na yena ndako era musala soke kokika kala akeyi. Merci beaucoup na bande ko baza connecté, bo se connecter, bo s'abonner massivement. Ce qui lelo balingi batia yo muto suka premier no rozanani. Et ce qui balingi batia yo premier, muto no suka rozanani. Na kipesi. Bon, so na kipesi. Ce qui bachenga muto suka premier na ngozala nani. Monde a. Ale question oye ko senga mega pona répondre ngo. Potozana internet. Ah, connexion za nango gratuit. Ah, ta mère rouge pas wedika. Ya ale wedika. Donc ce qui bachena ni premier. Et comment bandela nanu réponse. Ce qui batie au premier. Mutasuka ne kozala nani. Deuxième ce so batie au mutasuka premier ne kozala nani. Na monde a na kipesi. Bo eko yeba na tango bakosala ngo lokola nanu basala. Kosala yango siko. Briel Ndongala na posa yo et puis trésor Masia Mantiala bote na Chigoza na comprendre que oza connecté voilà. Donc ce qui va être premier en tout cas cause la passe qu'on a ba ko la premier. Cause la passe donc ozomona vraiment bato bateki bato ba konti banda kwanganga ba keko consulter mais ngana koloba na ngaya ngome ko bima vanta. Pour ceux qui n'ont pas dit orgue, il y a un loba mazate. Mais le col a simplement, il y a un loba exact. Donc on garde ban. Non a lobby que si j'étais l'orgueil, ceux qui n'ont pas dit orgueil, il y a un loba, ceux qui n'ont pas dit premier, il y a un salanan. Ceux qui n'ont pas dit orgueil, certainement il y a un loba. Mais le col a pas orgueil, il y a simplement, il y a un baka. En tout cas. Mais si on a monté suka. Et il y a un salanan. Premier langaï. Kasi ngona lobby. Bon, so yo premier. Suka nanga. Voilà place il faut loba. Omani place il faut loba. Suka linga tezala nani. Nani oyo. Ah, izala mwana. Kombo ne sokima, Izala mwana troupe na. No mwana troupe te, ngaka zala. Kombo sokima. Yako. Ah. Azaya mukebo ya mulayi nani kombo zokima. Yezo masiala na posa yo. Nano yo Omo ndi to ko sisa pe mission. Ta to ko si so ke fisto sa isa ya zala ka wanga ka pesa nga kombo wana. Il obi déjà belé pesa biso programme et puis numéro de téléphone ya sir bande obali banda bana poser mususu soutien mongo ya mais nzela ngo ya ngo siko makambo ngo ça ce programme ouais sir makambo le kandenge nini esa bagagi za déjà na kipese news et puis olo bana bande ko ba s'abonner massivement na chaîne na kipese. Bon, vous voyez ce qui bino bo sana ngo ce qui va soutenir te bo komona kaka kipese na mvada ngai loko na koloba na ba oyo bazolanda biso na poto uswati ba oyo bazana ngo soko sa ya kipese ya tongo koluka kaka to soutenir biscuit mais zwa artiste moko promouvoir yena kin mokilelo bakake artiste wana awuta kimpe wana bolamu na biso nyonso donc ngana za awa pona ngate mais na za awa pona kipese. Donc voilà, c'est intéressant. En tout cas, ataba suina bango nani ba soutenir yeme lokola za artiste. Ataba suina bango nani bongana wela kate posoka zalaki ba misuna ngena loba no boso bisco bo soutenir manager ga Jolé Noir mikolo. Mais c'est le noir en tout cas. Il y a vraiment en tout cas tozana en coronavirus mais yali mwa zo betsa ngaba spectacle. Okomona komi mangana sali moko munene batu bazate mais na maquillage na cheveux pesi ngambongo. Jolé Noir. Mais c'est le noir. Donc bo soutenir kaka sangana ya. To kokuta ye DJ Samba. Donc yende nga za bongo soko kutani na ye. En tout cas moins de chances au son pia. Tuzala nega na kipesa. Kama na kimpese ye peka la mingi pete me boko solo makambu ne pe internet na ekokota yango ba lobike soutenons nous.
déjà bakaki na ngai ekoleka déjà internet yango pas de problème. Voilà, pesa biso programme et puis numéro de téléphone assis. Moi ba dédicace na bandeko bali bande osala bien makasi. Bon, programme asir eza ke tozana DJ Samba. Soki boko s'abonner boko banda komona kape ba information na biso epa na yo parce que yo tokutana. Tokokutana na nzela bisku position en tout cas yebisana bango kuna na poto ke po yo sokenda kana yo poto sans visa. Neti ngabona sana ndako ya ba États-Unis. Mais moi yana zala kana visa. Donc numéro plus 243 84 309 27. Soki bo benge kaka boko yambanga soki bana ba wapati. C'est plus 243 84 309 27. Voilà. Mwana mo ba dédicace ko bande tubala ndio bande ko bali bana mboka ko bien makasi. Bombota liboso epana yo moko et puis félicitations pour na internet. Parce que biloko to mona kaka ona kini na kini. Nete sana artiste moko uti mwanda matikini pa kendele ka internet. Okune za kimbo entre parenthèses. Mais du moins qui pèse to continent de Zalbi Kamus. Osko na grâce à Edo Moniz qui t'a 15. Edo Moniz qui t'a 15, un vrai mec, une bonne personne. Voilà. Donc comme c'est moi si. non, une bonne personne par rapport que tango ba chaka personne là est à la caliboso. Yango na che une bonne personne. Moi je donc na kopesa mais le noir mbote. Bambote na ye ingénieur dole ya Takabir et puis filmeur na biso moto ya filma kabiso. Prophète, un grand filmeur. Le prophète soka simbi caméra non, un grand filmeur. Prophète na ko filmer. Hein? Soka sur caméra banda ko filmer. Filmer te me. Oh, ngana chebo na bi ko filmer. Ko filmer si. Kayango na lobby prophète a filma kama kasi. Soka sur caméra bandi ko filmer. Oko boya. Et puis nande ko na biso pe nani Yoshi Zola. Donc il a côté internet et puis prophète il est au même moment na RTZ après que il y a internet. Donc Yoshi un Congolais au Congo basé belé un Congolais au Congo. Donc bambote na ye belé na ye vite soki na kosuki c'est la neloko moko to osuki na neloko moko bana poto basé belé Briel Ndongala zawana Briel Ndongala Mbaki bango balingaka na loba anglais. Donc ce qui veut dire bi kwanga bene bindombe kwandi bidi va il me faut qu'on kiengo. Donc voilà. Kaskiri la première la dernière. Voilà, merci na bande ko tu baza connecté botika la kaka wana to bageza 3 artistes to bandaki na la seconde tozana papa biscuit puis na suka na ngoto suka sana chuchu mukila ko bomba secrétaire a esika makambo bezali yebisa bande ko basa abonner puis tant yozo tala ko bomba yo moko te c'est partager na baninga OK batala ki pesa ngondenge kuma tala cadre kitoko boye à la prochaine fois to vous faire visiter no ba chambre ningini makambo zo ki na bana basi ya solo to visiter bango ko consommer megate oyo ko mona kaka le comme vidéo na bukasi ya le wediga to sala effort to faire visiter no ba chambre comment est-ce que makambo ngo eleka ka monde cadre za toko propre puis suisse oza aux alaise makasi ngana otigela yesu encore une fois de plus hier au Sabino après une petite transition to côté artiste mususu bye bye Brian Ndongala tikala kaka wana ko se déconnecter te makambo mususu ya bien makasi zoya Solange Mambi mère na ngamo ya kati ya Palin Lisette Mbaki mbote na yo Noé Pacheco Rola Kavena Fiston Mansiamina Fao Kavena Trésor Masiala en tout cas botika la connecter makambo bien zabelé juste après ye artiste mususu ko ta fa biscuit ngana otika na ngayo ha OK il faut ça aussi rassurer bande ko faut basi kokende na yo koluka megate nyonso déjà internet déjà manso mazali après na suka nango kopesa so numéro OK bonga ava nanu na kota nanu na beya makambo na yemba kamwa nzembo moko ya nzambe ya Marie Misambo pour me rappeler un peu de Marie Misambo. Oh nalia kina bango nalata kina bango puisque monde ya art salaka yo so vivre momo ozoyeba te qui vit sur toi donc tu vis mais il y a une personne qui vit sur toi
namelaki na bango papa babwagelinga maladie balengenga na kufa ye osalelanga bikamwa yawe salelanga bikamwe salelanga bikamwe salelanga bikamwe osalelanga bikamwa mama o mama mama me o fabri wana ya mokili donc bana internet na telema nazo ananu mwa mavivi na sana lisolo moko na kobeta presque na sala na ndako ya DJ Samba ndako ya mutu ana na zana France kombo nena Briel Ndongala. Briel Ndongala azamo bali nganda unazo sala na ndako ya Briel Ndongala na sala kananga na sala ka presque na so appel ya Monsieur Noir ya singa ke seule place ko sala na poto eza ya Briel Ndongala presque zana ba salaire moko na ba retourne oko kwa isambongo wenje ma pesi yo nani bonus eloko nini nakutana nango jour moko tozotala match ya France talaka match sikoyo eloko na constate tango na fandi na Joel telefone ya Joel ezosona soki telefone ya Joel Ndongala esone mwasi na ye ayeko zwa telefone akeko chango na charge soki telefone ya Joel Ndongala sonne mwasi na ya zwango akeko chango na charge sikona komi ko mone komi ko koma trop c'est trop to fandi to sotala match telefone mobile sonne mwasi azui telefone akeko chana charge plus de wifi na moni yango na fandi na tuni ye papa Ndongala ndengene ni kaka to fandi boye na saloto sotala match mais soki telefone na yo sonne mama zozwaka azokende kochaka na charge bona nini kaka mama zomona Joel yebisinga ye papa bisku yo za mobali na kobombela yote yo yebito salaka na moba nzela na biso ya bamakangu mboye za secret eza secret oyebito to salaka na moba njonjing na biso ya makangu yango na talaki soki na tiki telefone boye madame ko comprendre na bapele yango na komaki mamero makangu nanga nyonso na répertoire batterie faible yango soki babengi kaka soki bimi batterie faible akanisi téléphone décharger yango azokende kosula kango na charge donc moi un peu na salaki nango yango wana yango na zoloba bobone mingi soko bone kaka yopo kokoma bone bana ya poto na kotika bino kaka na nzembo oyo ya Fabricas puisque balobi mwa misiki comédie sala kabia nzembo ya Fabricas ya likambo kibonga yoyo na lifobo siko ngana tekela ye yango ngana beta yango na choral siko yo yeteli ma ye mutasola kisanga kia tangela misiki akeko memango na rumba zawo likambo kibonga yoyo keboko mangai mama lifobwe nani abengi yo telemakende mama lifobwe nani abengi yo telemakende ongra gaga dena yambaka kitoko na poto patuka bangwarata kabite talandenge sopio mama lifobwe nani abengi yo telemakende onge okotuna coronavirus abonnez-vous qui pèse qui fait bonnement kodo